rébellion détruit de la communication, ouais. Amour, mon bimba, l'olenda, c'est da. Ebandeli ya semaine et là muna mabota na bino nazali na esengo ya kokuta na bino lisusu lelo na cadre ya présentation ya CNL en mode 360 degrés kimia ya nzambe eumela bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda yango. Processus électoral seni basala ki réunion na ba membre ya gouvernement pour na koyeba ndenge nini organisation ya élection ko salima na 2018 otozali na yango bozo ba détail na reportage oyo. Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, ensemble le gouvernement central, basali déterminé, il y a organisé l'élection le 23 décembre 2018 comme prévu dans le calendrier électoral, y compris la tâche essentielle où le gouvernement Chibalazali na yango. Nyon seulement qui na réunion entre président et CENI Corneille Nanga, notre premier ministre Bruno Chibala et Sikawapi, bazwa ki ba disposition nécessaire pour la bonne marche du processus électoral. Na tout na ye premier ministre Bruno Chibala au cours de la même réunion a rassuré qui na CENI que ba kocha ba moyens nécessaires pour l'avancement toujours du processus électoral. Yepé président et CENI Corneille Nanga azanga kite kopesa merci na gouvernement Chibala na be fort oyo bazali ko sala pour na kokokisa toujours oyo CENI azali ko senga alobela kipe be fort oyo CENI a réalisé depuis opération et identification enrôlement tina mokona lelo nyonso lekaki kitoko makasi eza normal ekiyo. Le 30 avril na République démocratique du Congo ezalaka journée nationale ya enseignant, occasion pour na kosala évaluation ya musala ya balakisi awa na Kinshasa pe na République démocratique du Congo mobimba bozo ba détail na reportage signé Nathalie Kimbanzi. Œuvrons tous pour la qualité de l'enseignement en RDC. Nde ezali thème choisi pour la célébration de la journée nationale de l'enseignement na étendu mobimba ya RDC mokolo ya lelo lundi 30 avril 2018. Par définition, enseignant azali mutu oyo azali ko former tope kotangisa mutu ayeba musala tope matière. Na yango ministre ya enseignement primaire, secondaire pe professionnel Gaston Moussemena a lancé message na ba partenaires éducatifs nyonso ya RDC, c'est-à-dire ba parents, ba église, ba formateurs nyonso ba lukako améliorer qualité ya enseignement na RDC pour ba élèves nde bazali avenir ya mboka na biso. Na même message, ministre ya EPSP a annoncé création ya chaîne de télévision oyo ekozala consacré spécialement na éducation ya bana na ba programme oyo esengeli pour na évolution pe apprentissage ya bana nyonso. Et Kiyo. Oui. État des lieux et enseignement à la République démocratique du Congo, rédaction à CNL et Sali Yango, bozo ba détail na reportage. Équipe ya communication na Lingala CNL ekiteki na terrain pour na kosolola na ba parents pour na koyeba qualité ya enseignement oyo bazali kopesa bana na bango ezali ndenge nini. Selon batu tokutani na bango, qualité ya enseignement ezali ya kokita makasi pour ba parents nde bakoma kozwa charge ya ba enseignant bafuta ka ba frais scolaires ya bana na bango. Pe ba parents bango moko bafuta maka bien te. Pe les sous suivi ya bana ya classe ezali malamu te. Pour imaginer enseignant oyo azali impayé pendant ba sanza ebele nanzala na libumu. Est-ce qu'azali na temps ya kosala suivi ya bana nyonso? Na micro ya CNL yokande ba parents ba communiquer. En tout cas, à vrai dire, le niveau est un peu très bas. Donc niveau ils ont quitté de faire les efforts. Bon, parce que maintenant, il faut améliorer les conditions des enseignants. Quand vous améliorez les conditions des enseignants vont très bien travailler. Maintenant, les enseignants doivent compter sur la motivation des parents. Il y a certaines écoles, les parents ne payent pas bien, les enseignants sont mal motivés, tout consort. Donc, je vais améliorer les conditions des enseignants, les enseignants vont se donner. Convenablement. Et les enseignants étaient bien payés. L'État a bandé à Kofuta Bango chaque mois. C'est pourquoi nous, les enfants des évolués, puisque les parents ont un salaire na Bango, tout ce qu'il fallait, et bien. Les enseignants ne sont pas bien payés. Bazana ba arriéré des salaires, bazoko quand même Kofuta loyer na Bangote. Voilà, suite à ça, bien puisqu'ils sont d'abord démotivés. Interpellation na biso ezali kaka na ministère ya EPSP abongisa salaire ya ba enseignant
po ya ngonde ezali source ya amélioration ya enseignement na République démocratique du Congo. Po soki enseignant afutami malamu, akotangisa pe bana malamu. Pe il faut ba inspecteur ba continuer koleka na ba école po na kolandela ba enseignement nini batangisaka bana, pe koyeba soki ba enseignant bazali qualifié ya kopesa cours songolo to pakala. Eza normal. Keyo. Oui. Ba FRDC ba repousser attaque ya ba miliciens na Ituri, bozo ba détail na reportage signé Fissman. Week-end et l'équipe, plus précisément, on a Boutou, il y a vendredi, Tikoko, samedi 28 avril 2018. Ba forces armées, il y a République démocratique du Congo, ba FRDC, ba Repoussaki, attaque, il y a présumé milicien, il y a force de résistance patriotique, il y a Ituri, offensive lancée contre la position rebelle na Karachi, na Ituri. D'après les sources militaires, Bassayan, Balansaki, Batak na Bango, tout en ciblant position moko ya armée, pe habitation ya ba civil na localité. Akile na ba FRDC, Bassayan Batiki, pe Bakimi, tout en pillant, ba bien ya ba paisible citoyen. Keyo! Front des Congolais pour la démocratie, Ezali Bongo parti politique ya Sika o ebotamaki week-end de l'équipe parti cher ya papa ya banane bazali ko bengaye Pierre Kangoudia e indaki mabe na Fikine bozo ba détail na reportage ko. Gonga etelemaki mokolo ya samedi 28 avril 2018 na esplanade ya foire internationale ya Kinshasa Fikine ezalaki nde à l'occasion ya sortie officielle ya Front des Congolais pour la démocratie parti cher ya Pierre Kangoudia autorité morale papa ya bana et bongo tango azwaki maloba alobelaki mission principale ya FCD oyo ezali basé sur enseignement ya base na sommet et surtout ezali ko s'appuyer na éducation ya ba femme y compris ba jeunes. Soki okei na Japon okokuta minerai te, diamant ezali te, cuivre ezali te, cobalt te, eloko moko te, obe mabanga na zéro. Mais le Japon est la 3e puissance économique du monde, en train de dominer. Ezali de mayele ya bato, ne ezali kobongisa, biso moko tokanisa eloko nini, il faut tosala pona mboka na biso, soki pe tosi tokomi mwa mingi, mayele wana ekomi makasi, tokokende liboso. Yango tolobi, likambo oyo, la priorité de priorité, c'est investir dans le Congolais. Tala likambo, Front des Congolais pour la démocratie, FCD to Kumbelibino. Batu bayaki tellement ebele parmi bango. Maman Chimène Kangoudia mopepe ya Sika, oyo a confirmé qu'il lisusu que Mombele Mobimba eza na contrôle na ye. Ko banda na tongo, près de 1500 personnes ba accompagner ki ye tina Fikine, ba tiki ba activité na bango, po balingaki bango moko bazala ba témoin ya événement et les kaki kitoko na ambiance kosakana te avec impact pédologie. FCD, Front des Congolais pour la démocratie, ya papa ya bana, Pierre Kangoudia autorité morale, Moupepe ya Sika bazali toujours pour na comprendre ba vraie valeur et surtout qu'on travaille pour l'intérêt général ya population congolaise. Boinde Zalaka. Jeunes et femmes pour le Congo, Ezali Bongo plateforme politique ya Sika Oyo et Bimaki Mokola samedi et Kukumba Marabongo na Mami Kankou bozo ba détail na reportage Oyo. Et indaki mabe mokolo ya lobby dimanche 29 avril 2018 na esplanade ya place Imka na matongi na commune ya Kalamu ezalaki à l'occasion ya sortie officielle ya plateforme Jeunes et femmes pour le Congo JFC na mukuse oyo kumbamaka epa ya maman Mami Kankou. Esengeli boyeba que plateforme oyo eye pour na changement intégral ya peuple congolais na maloba na ye madame Mami Kankou abetaki sete mingi na ba jeune pe ba maman po selon ye ba maman nde basimbaka lipota pe ba jeune nde bazali avenir ya lobby bazali na rôle monene ya kojouer po na avenir ya mboka. Ba invité ya ndenge na ndenge bazalaki wana elekaki kitoko avec impact pédologie. Na micro ya SNL, madame Mami Kankou
présidente ya plateforme JFC a communiqué qui boye. Il faut jeune place Azali, maman place Azali, aïe bakana a un rôle à jouer. Atike la kaka bato bazali kolote. Bato na bakoka kosala le côté ceux qui biso bato essaient de accompagner bangote. To lingi bitumba lelo mutunyo sto kota. Le Congo a beaucoup de problèmes. Yango to bengi ba jeune na ba maman. Ba maman ba simba ba foyer, mitema ya papa, mitema ya bana. Ba maman ba ba ko accompagner biso pour une nouvelle citoyenneté, changement de mentalité. Mokonzi mboka zana nuna mikolo o etikele pour na diriger, to ndimi ko accompagner ko sala musala pour na changement de mentalité. Opposition ceux qui ba rejoindre pouvoir, ba ko kuta musala salami pote ensemble na population to ba ko tonga mboka. Plateforme JFC ayé pour un changement de mentalité, jeunes et femmes pour le Congo, JFC. Congolais et Congolaises nyonso doivent travailler elongo na engagement pour la stabilité et kimia pour le développement ya mboka na biso République démocratique du Congo paix pour la souveraineté na biso ezalaka nde boye. Keyo na quartier Lukeni na commune ya Bumbu poto ya SNEL ekoi na balabala danger pour la population. Bozo ba détail na reportage oyo. Tozale wana commune ya Bumbu na quartier Lukeni plus précisément na avenue Yonso esika nini caméra SNEL ekitaki pona kosala constat kolakisa na bakonzi ya SNEL ndenge nini poto ya bakable ya courant ekweya depuis kala ekanga balabala batu bakoma kongunza maliboso ya koleka awa mutuka kutu moyen eleka ezalaka lisusu te population balela balemba ti lelo solution ezwama te yango basali communication oyo. Toka na problème ba poto nde ezokoya biso. Bana bazebele en plus balabala ba poto esenga ke bobongisa biso. Mboka fweza ya kobonga po nyoso pe koma malamu. Yango to sengi na no bata SNEL en tout cas bok aider biso bobongisa biso ba poto oyo po eza malamu po to futa ba facture. Mokonzi ya service ya commune ya Bumbu boye eza normal te to sengi na yo osala musala na yo ndenge esengeli population ezali kolela bongisa poto oyo etelema oyo tolobaki te. Keyo DG ya SNEL l'infatigable Jean Bosco Kayombo akitaki na inkisi na cadre kaka ya kozala sur terrain. Bozo ba détail na reportage signé Fissman. Durant ce séjour na la province ya Congo central, l'homme de terrain, directeur général ya SNEL, Jean Bosco Kayombo Kayan akitaki na poste haute tension ya inkisi, plus précisément na Kisantu esika wapi, akendaki kotala avancement ya ba travaux, ya remplacement ya ba transformateur ya sika pour na ko renforcer fourniture ya énergie électrique pe ko résoudre problème lié na ba délestage ya Kisantu. Ayamba maki kitoko avec impact pédologie et pas ya ba agent pe ba cadre SNEL population et puis il faut qu'on signale présence remarquée ya moko ya ba notable ya province ya Congo central Antoine Gonda oyo après visite basalaki communication oyo. Ozalaki na déficit ya production. Déficit wana to zui solution na transport. Siko etikali na niveau ya ba cabine to banda ko bongisa ko bakisa nombre ya ba cabine ya mike o ezo alimenter bango na bandako poto silisa de l'étage wana ya mibale. Mais eloko wana de l'étage eko sila ceux qui toza accompagner la population. Na batika ba raccordement frauduleux, ba futa ba facture na bango, ba gérer électricité kopelisa ba minda journée mobimba eza na tinate. Il faut bakanga ba minda ba luka ba lampe économique. Donc il faut tozala na bango ensemble pour tout ce qui ça de stage wana. Ouais ko sana na libota na tozali na dimanche ya Pâques. Mais pour moi kazalia elingi kolekisa ke pasi oya biso ezande yene mtaza koyoka ngo na kati ya nzoto na ye. Na musala o ezali ko sala photo luka to accompagner malamu. Ndenge pa lobi malamu, lobi au niveau ya production bango basali. Siko au niveau ya nani ya cuisine, au niveau ya nani ya consommateur, il faut to lukate to sala été na mikolo oyo ekoya bango ba sentir que na effort baza ko sala biso pe toza ko accompagner malamu. Consommation ezala malamu, na nani ya développement ezala que non ba sentir qu'effectivement toza ko tambola elongo quoi. Ezali mariage quoi. Moko ya ba haut responsable ya poste haute tension ya Inkisi na Kisantu na province ya Congo central a salaki communication na Kikongo pour message et comme la bande ya Congo central kitoko.
comme DG Tubaka batubika kukota na réseau SNEL sans mukanda parce que chaque cabine a un nombre de bêtes zaba il y a un transformateur il y a puissance mais en dehors aina baina ikusa kota sans que bêtes zaba baou bêtes que mon aga transformateur mais comme la surcharge mais bêtes zaba banka avec kota ba mos alors ya wina kaninga zona baka courant kuiza na SNEL kotisa mikanda nge baki étudier ça m'a permettre bêtes zaba déjà nombre batu na kuiza kotaka betu zabela batuke 100 baina kena mikanda na SNEL bebe kumaka 300 200 na ka betu zabawe ba ondeke kuiza na surcharge ile kuiza na SNEL poser problème ange landi la mikanda futa devi ange betike raccordenge betike zaba kenge client SNEL na mtunu deje metuba kubika ba mwinda kupela neti mwini ngolo pidia ngebaka mwinda ngebika kupela yake servi na rien ngeke bakisa charge ya pamba sama kumanisa betina kulomba batu bafuta ba facture ba sama permettre betu tunga ba cabine nkaka boyende zalaka félicitations na numéro 1 ya SNEL monsieur Jean Bosco Kayombo Kayan oyo azali kolala te pona ko multiplier ba effort pote Congo ezonga ndenge zalaka kala na likambo etali lotiliki musala ezomona na papa kendese liboso ekeyo. Discrimination raciale ndezalaki au centre ya échange ya association ba métier à République démocratique du Congo bozo ba détail na reportage signé Karine Iville. Association des métiers au Congo ASMECO en sigle à travers réunion na bango et salamaki mokolo ya lobby dimanche 30 avril 2018 kuna na centre Bondeko. Au cours ya réunion na bango balobelaki na o etali bongo mingi majorité ya ba métiers to pe ba métis awa na Congo bazali bongo abandonné depuis ba mama na bango babota bango na ba mindele ti lelo ba misusu identité ya ba parents na bango bayebaka yango te soki bake na ambassade bayebisaka bango que ba parents na bango batikala ko identifier bango te bazali ko senga na l'état congolais a encadrer bango pona ko retrouver ba parents na bango na micro ya CNL président na bango Ferdinand Lokunda da Silva alobeli boy soki mutu alingi kozwa double nationalité bato mwindo bazana double nationalité bazaba hypocrite bien mundele soki azana double nationalité aza hypocrite parce qu'il ne mérite pas. Biso ba metinde toza ko mériter yango naturellement. Papa ye azali papa belge, maman congolaise. Soki lelo ke tongi tozwa nationalité, muto za nationalité mibale. En tout cas bino bozwa la binote. Pas oza na noir à 100%. Okozwa nationalité musu pona nini? Okonosa ka hypocrisie? Non, mutu mwinda lingi makambo hypocrisie mingi. Biso nde toza ko mériter double nationalité. Ato pimelinga yango naza nango na makila. Souci ya bandeko oyo ezali semoko basengi kaka na l'état congolais asunga bango pe batelemeli oyo etali bongo discrimination raciale ya ko qualifier bango to pe ya kobenga bango ba mindele alors que babotami awa na Congo démocratique eza normal te. Week-end ezalaki mouvementé na cadre ya 8e journée ya l'INAFOOT bozo ba détail na élément oyo. Ni vainqueur ni vaincu, l'ensemble il y a deux matchs joués dans le stade des Martyrs de la Pentecôte samedi et l'équipe. N'a pas match comptant pour la 8e journée, il y a phase de playoff, il y a 23e édition, il y a championnat national, il y a Ligue nationale, il y a football. La première explication, un but partout de score et sanctionné qui derby entre bah, Dauphin Noir, il y a Kinshasa AS Vita Club, pe bah monstre, il y a AS Dragon Bilima, bah rouge et or, né bazalaki bah premier, il y a Kofongo la marque dans la première période. Réaction, il y a Dauphin Noir et Yaki na seconde période sur penalty transformé par Shadrach Muzungu. La seconde explication, classico entre Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa P tout puissant Mazembe Anglebert ya Lubumbashi et Silaki na nul vierge à 0 but partout. Match très engagé et Sikanini les deux grands clubs ya Congo basalaki preuve ya fair play et bon football. Eh kejo. Toli a pété elongo na pasteur John Boland. Zamba peso faire vivre courage au 2018. Ndeko moko lobai ki onga na sambela kate bacholaka ngabi bachola côté. Comment yo sambela kato zo kambongo kinana makamizanga mutuna makolisi pesa nzambe te menza makoto 2018 par rapport à bato baki église bakufi. Tala John Koti kala dringiti na sana desert azobi maso katsa muto azata kutena jeep. Jeep kute freiner ya finya ngolongba yo.
pe na ndako zo mkanton zo bete ba masa lisolo biki ndeno koma ki parler kutu moyena yeba ezate nana bateli nzambe mais comment muto ki église za na makomala masala ba projet akufi vie ezandenge nzamba sinya ko nuna epesa mela mutu nyonso te nzambe na sinya ordonnance mutu amini okotela ngombongo na banki monuna te nde ba patron tu badaya te okama père musu na quartier sanga tina makomi mpaka na vie faut comprendre ko tsholoka te place oza ko bonga na saka bino déjà batu basale sengwa balabala basisi université nzela moko te ba musu ba coopérer na suka za encourager asombi pe parler musu pe ba seka ki vie mobimba tanga ki kanzela mai na suka papa asombi pe parler vie za boy ndako pe to betela ngo to ko tshaka mapeka lokwa ba galote uti ba pete na musala te po bandako tout opeya ermo tukutana na bato basomba bandako te na cimetière moko. Tokomi na suka ya présentation ya CNL en mode 360 degrés. Tika to souhaiter joyeux anniversaire na madame Minouche Kalamba. Pourquoi pas na maman Sophie Mohamed Yepe azel ko fêter anniversaire na ye. Mokola lelo tika to pe sambote na docteur Eli Kazadi Zadios grand frère propre. Ngana bino tokuta mikolo ezali ko ya kande to koloba oyo na oyo wana jamais kokana CNL kitoko yo wapi mafuto yo wapi epesa zo ate pardon. Eke yo. Oui! Chez les lions de tribu de la communication, ouais. Amour, mon bimba, l'Olenda, c'est